nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwameli mpe etika ete ekini ya nzambe tata elingela omabotaka bino mokolo mwa lelo ezwi eyambi bongo mwana mboka Bruno Mimbenga oyo tosali mwa ntango molai na komokutana ye na plateau mpona kosola lisolo ya république démocratique du Congo na Bruno Mimbenga nde tokosola maimanso oyo masali koleka na république démocratique du Congo mwana mboka Bruno Mimbenga azali bongo résistant oyo bimokolo yebi mobundeli ya ye ekolo Congo bana oyo batie mpenza bolenge na bango mpona kobundela ekolo ya bango kasi mpasi mpe mawa po ete bato babundeli tumi ya solo bazalaka mpenza na bato te kasi na ye nde mpenza tokozala kosola bolanda biso malamu kasi yambo mpenza to présenter invité na biso ya mokolo na lelo esengeli quand même topesa mpe balandi minene ya émission ezwi mpe oyo batikaka biso te mpenza bapartenaire na biso privé wala topesi bongo mbote na ekipe epola te na États-Unis d'Amérique ezwi komina yo mbote na mana na nga na konyadula ngai obele États-Unis d'Amérique pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya le grand professeur Achille Mave na moloma na ye Mireille Mave tokei bongo na Canada epai ya mama Jolie Kiyedi mama Vava basi ya Ngoya mpe papa Alfred na mama Clarisse prompt rétablissement na ye mpe lipasa na ngai ino ya CNT live mpe pour la même maman Mireille penza nzambe apambola yo na leki na ye na Londres pourquoi pas topé sa big Daniel Ngenda mbote na moloma na ye pe kutala ye mon mère de Bruno na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki prisonnier de Jésus mbote mingi na bino bato ya France wala tomoni Juka M le number 1 océan de la presse congolaise Maman Célestine pe papa Mikael mbote mingi peza la maman missionnaire na place Trondé basi ya Ngoya na mboka neta ba il faut que nous tape ba ko Lumumba merci encore une fois la Suisse maman la jolie pour l'unité maman Dorothée maman Samuel pour maman Pierrette bobo de la kabo pour l'émission bande ko balanzi ba maman ya moto mojali moto mozima mite vraiment tozala bino elongo basi ya Ngoya pe ba ko mani kabo ya long puissance sur tozena le moko to yamba bongo invité wa biso mbote mwana mboka Bruno Mimbenga mbote mingi mama aussi merci pour l'invitation et pour m'inviter il n'a pas comme comment qui tout ça au matanga donc nous sommes là et mbote na balandinyo sur le du Congo oui maman mi kolebele ba mon émission témoin tout ça vraiment mi kolebele ba papa tout ça ba maman Elodie en France ba maman Elo molonga ya papa tout ça bazali bongo pena bayeke mwana mboka Bruno Mimbenga bonne santé pour être nous pour ça avec maman Fefe oui maman aussi santé ça va maintenant et vous avez observé ndenge bato bayebi lutte na biso eza mpona ma peuple na motelemi oyo tobengi en français révolution parce que aujourd'hui à 3 mois nous avons compris que biso ba jeune tous allons une grande responsabilité et nous devons faire quelque chose parce que le tumba o tous allons ko ezali te que banda ko ya kaka ba itandike mais ils ont vraiment une sacrifice, ils ont une détermination, ils ont vraiment ba descente sur le terrain, ils ont donc au 4 vraiment une rupture mon fait quoi parce que mboka ekomi ozomona ba autorité yaki pa ya mama ya oyo wana longa ki pa ya mama premier ministre donc mboka na biso ezokende mabe voilà pourquoi état que jeune état que moko il y a ba résistant ba de ko ba yebi combat na biso moi personnellement j'invite la jeunesse congolaise ya ko telema bisika biso bazali parce que mboka oyo soki to bondité c'est pour le moment il faut dos à décision une fois pour toutes parce que ceux qui n'engagent toujours mona silence na côté ya opposition monsieur Félix Tshisekedi na bande nae ba komi bon pour na bango moi je pense que bango bazo mona que ba komi na contrôle presque ya nyonso na mboka alors c'est le moment oyo boye biso bilenge il faut tout s'organiser parce que d'ici to comme en 2026 2027 beaucoup mona batouana bakoya na idée ya bo changer il y a changer constitution parce que baye bombe ko le continue maman lobi parce que baye bi que non na côté opposition monsieur Félix Tshisekedi kuna selon l'analyse na ngai a réussi à longa ya kopanza opposition d'où opposition bon peut-être tout moi bien donc opposition et le bakana ngolo sur le moment opposition donc na Congo ndenge vraiment bato ya
il y a IDPS qui non, IDPS qui va pouvoir opposition au limo. Donc c'est le moment, il y a côté sa population, il y a côté sa jeunesse, bisika nyonso bazali parce que ceux qui trouvent tout éparpillé force na biso na banda kanani les problèmes na biso moment aussi ezali awa na Kinshasa. Bisika au siège ya institution ezali bisika oyo baza ko protéger ba ennemi na biso bisika oyo boye ba autorité bazali ko ba décision à la vie de tout le monde et à la portée de tout le monde. Donc voilà un peu constant oyo na sali après élection il y a 2023 au Tokindaki ndenge boyebi Tokindaki makonami ba congolais ba économie ba ponaki biso mais malheureusement to limiter. Voilà pourquoi pour le moment il faut qu'on dise sacrifice wana mbala moko que toyebi que ndenge toza ko tamer procédure il y a révolution tokendena lutte wana une fois pour toutes. Oyo bakotikala batikali oyo pe bakokota boloko bakokota oyo bakowa oza bakobenga bango bakokende mais à une seule condition to libérer mboka na biso parce que nyonso ezolekana awa bato baza na Kinshasa ba autorité ya Kinshasa nde bango bazali ko protéger ba Rwandais bazali ko protéger ba intérêt ya ba impérialiste. Donc si ça dépend que de moi je lance cet appel patriotique na jeunesse parce que biso sur le tali maman océan to zalaki sima et puis ba leader na biso bazalaki liboso tout le monde eza la diaspora eza la biso bilenge toyebai que non ba onde bazo mona liboso na biso toza na sima mais pour le moment OK ba kamera bilonde pour mona liboso to moni que non moi to mona liboso izate mais pour le moment to comprendre que non to komi mona liboso parce que mais oui il faut jeunesse ils ont décision na il faut pour na bino parce que surtout totali même na Mali totali na Niger totali na Burkina Faso, totali na Sénégal, totali même en Afrique arabe, au moment à côté de Maghrébien, vous allez comprendre que non, histoire est changée et c'est ça. Ba pays sur Afrique la mouki. Pourquoi ils ont dit que la mission ba congolais? Donc, tous appels à la potentialité est belée. Idéalisme des accords na biso moment aussi. Le resotali politique na prendre des accords soit biso bilenge to komi ba fanatique ya ba leader. Oui, que Moutoua sana mbongo il faut banda ko kumisa ye pona zo ne fisque lipa. Il faut banda ko sala nyonso oyo azosenga pona zo moi esika ya kotelema. Mais biso tuzoza na mai, tuzoza na courant, tuzoza na transport, tuzoza na biloko kolia, mais tuzoza na nyonso oyo ezosenga leadership moko éclairé, ezosenga ba jeune oyo boy. Bakoya na projet de société tout le monde na Mali et tout le monde na Mali na Sénégal l'élection qui au Salima. Vous sentez quand même que non bande ko na to bandi lutte maman aussi. Ba bandi on a 2021. Pas ba que non élection ko za 2024. Donc bazo ki ta ko se préparer 2 ans 3 ans avant l'élection, ba bi non. Il faut que tu a na ni na pression pour la Colongola intention au balingi à sa 3e mandat. C'est ça aussi ce que nous passons. Ils ont la candidature au moins dans organiser ça bon parce que ceux qui ont dit à l'autre en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 parce que ce qu'on a dit au Sokani bango bazo ba que non na na ebisi bino que o ezali mandat ya Tshisekedi. Donc pour akoyaka d'où normalement moi je pense que 2025, 2026, elles ont vraiment série à la manifestation de grande envergure pour la tirer déjà mondelo limite que non si vous franchissez cette étape la population va prendre son avenir à main parce que souffrance c'est oyo vous allez vous allez subir et ceux qui peut être qu'on a mutu abandon on a munga on a muswai on a nini parce que tous autres na réseaux sociaux on s'attire même bango moko bakolo pouvoir donner bazo benga basa kolela na yoka ekutu mukolo na bazo bani tozo zela leader ka kwa ko banda ba marche na activité na terrain biso tout côté la carte to ya na carte poto banda ba marche wana mais bino bozo zela ba leader biso moko peut to ko sala quelque chose. C'est ça le problème. On a déjà pression, le lengenini et vous allez équiper pour la terre, vous allez prendre nos benga, mananga, motona qui est batubaïke qui nous qui les peut apprécier le beauté, mais que vous allez quoi, beaucoup mon a à cause de tout, pas paiement qui m'ont manqué, déception, dengue, yemoko, avec ce qui se peut aux années en océan du Congo, peut être atteint ça, mon azali, et là qui m'ont déception, le lenga kamon, mon patron, mon a colbaké, baï politique, ou décevoir qui est, il y a mon d'affaires qui m'ont manqué, mais le coup les allez tomber à côté. Mon amour, la micro-mileki, tout le monde qui opère la manifestation, il y a pour l'indiramment, ma cambo italien,
sika bokomi na yango boni. Oui, maman Océan, moko ils ont un problème. Tout ya Congo bateka yango. Nyonso ya Congo bateka yango. Nyonso ya Congo. Presque nyonso ya Congo bateka. Ils ont tika que non na tonga. Mais oui, ils ont tika que non na tonga bokomo na bo ah Bruno Océan Kabuya bazui bino batie bino mopiko bazui bino batie bino na mboka mo. Bato bazomo na énergie. Détermination et combat obligé de nous porter. Mais ça passe maman aussi. Il y a comme on a que biso ba congolais autour boza na kurate mais ba mboka misusu kutu. Oyo ba kuko za la vraiment ba mboka on ba za la kurate mais ozomo na bango baza ko bénéficier. Ngai nazo sala part na ngai. Mutu na mutu pe faut sala part na ye. Ozomo na trahison est tellement makasi. À qui peut se confier na combat oyo? Vraiment. Ozomona maman aussi. Yango ozomona même le oyo biso ba chaîne congolais. Ils ont un problème. Il y a kozala cohérent, kozala vision, kozala projet de société et puis kotikala idéaliste. Na miso ba ko bunde tumba fanga. Ya mona bisa kibino na début que na Congo na minute oyo. Mboka ezokufa biso tout ozomona. Pona nini? Parce que mutu azana bolukilipa koluka mwa nini mwa safwa mwa eloko akolia yango ezosala keno mboka ekende mabe ndenge ezokende wana. Makambo ya courant, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais la souka nango nous avons remarqué que non. Moi enveloppe pas bande comme sous tamboli. Non, bon pour enveloppe tamboli et pas ya bande comme sous là je ne peux pas confirmer parce que et là qu'on a constaté que non Congolais mais ça une trahison. Comment dire? Donc c'est pour le moment, on a besoin de réfléchir dans les prochains jours, bitumba oyo, ce qui te bandi ko bunda, bitumba lotilik, lobi to kota bitumba régie des eaux, lobi to kota bitumba OCC. Ce n'est pas ça ma vision maman aussi. Parce que ba entreprise wana nyo sokomi ba entreprise moi canal boité ça ko kufa, ba teka ba biloko wana tout. Donc les losoki qui est au récit kozwa ba konzia solo, toza capable de développer que non à partir d'aujourd'hui tozu mutu oyo botopesi entreprise à l'état. O tozu topesi ministère songolo, o tozu ko za labo. Et c'est la discipline rigueur ne ko za que non mutu oyo azali wana abanga ko iba mosolo à l'état. Bino bozo futa mutu moko azali DG par exemple la régie des eaux. Bozo futa $45,000 américains. 45,000 $ américains. Soda akozombo. Soda bozo le lo d'ailleurs soda moka midiembiki. Soda oyo azakola la libanda. Policier oyo boy azangi mai, azangi sparadra, azangi kisi o azana fra azangi lo pakolia. Bozo futa $75. Et ça problème que biso ba jeune toza la idéal, toyeba eloko tozoluka. Parce que ce qu'on tali maman c'est yo mo so tali pe o mona que non combat même tinde to chaki pression makamba kura. À un moment donné je m'étais dit ce n'est pas ça le vrai combat. Ce n'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, il y a qu'à changer régime, il y a qu'à changer système, qu'à changer même un régime. Parce que celui de en 1960, si le long en 2024 et bientôt au cours de 2025, vous allez comprendre que non, il y a un système. Et il faut ce mais oui, il faut ce que ça et loko que les gens ont déménagé, mais ils ont comme la poussière. La poussière est mauvaise aux ongles. Et ça vraiment que n'engagez pas ces arbres, baloli messa. C'est ça le loco bouillé. Vision n'a pas de mais à chaque fois, je suis contraint à ça, limité par ma mesure à ça. Mais moi je pense que, oui, mais moi je pense que le moment venu, il faut briser les étapes. Je sais que la prison, je sais que les arrestations seront devant nous. Et tout est bien mon amour. Combat à final c'est pas ça mon combat. Tout le monde a combat. Ndengue, Tomoni, Bakulu, Tunabiso, Bassirou, Wazali âgé de 44 ans, Ousmane Tsoko. Et ça dit donc, bande quoi maman c'est pas ça qui t'est qu'on a battu mort, ce qui n'est pas tout coup, banda botia va me ligater. Peut-être que quand on est bon déjà biso. Aujourd'hui on a personne ne s'attendait que Lelo Bassirou ou ma président Sénégal. Vraiment. Moutumo quand on a pensé que non, Soko Bakangie et Lelo comme ma premier ministre. Babanda kaka kande biso de Bandibo. Mais tellement les Sénégalais ont un esprit que nos bateaux il faut le quoi ils idéaliste to soutenir bango to avancer bango total mais le vous savez que non pasteur Fouana il s'allie 9 ans
Neva bazalaki ba résultat ka lokola biso mais neva détermination na bango idéologie na bango logique na bango ko munda bitumba na neva basala nini bazwi bokonzi comité kama ezalaki te na kati na bango non bazalaki lisanga et puis ezalaki te ko non ngai lokola na zate ale muto akosepela imaginez ye bakangie na boloko alobi la ndenge tozomona mboka na biso na ndimi ngai popularité na ngai. Nous voyons d'abord les Sénégal. Yo Basirou, Kende, Osa la pour intérêt, il y a Sénégalais. C'est ça, il y a un moment à Babylone, comme ce moment aussi, même quand on a manifestation à Babylone. Nami mon a raté que non ngai na sa gra parce que la comité na mon a d'abord Congo et si que Sénégalais de Komoko azalawana pour intérêt ba congolais baso, c'est ça mon esprit. Mais lelo soki na lobile bana kokanga mana makambo asinel na bana kokanga mana makambo ba triplice batu ba omona que non na bongisi combat na komi koluka moi ici ka pona banda bozwa moi kwanga moi ici ka banda bozwa moi transport alors c'est pas ça matondo mona mboka to lingai ka la révolution pona mboka na matondo mingi mona mboka na banzi ete boko yoka epena malamu papa to ko kata ete petelo to ko linga lengo ka petelo ko ngato soné parce que mimi ko sola nae pambate lisano na biso tope baiko ngomani bali na posa ya Congo ya Congo la biso ezwa bonsomi kasi ko zo bonsomi na ndenge ni ntoko tala biseka nyoso ndenge ba bakinenga makamu tele tiliki bande ko musu batalaki mai bande ko musu batalaki banzela biso boso to sangana poete ekolo ya biso ezwa lisekwa mwana mboka tolo balikambo ya mobembo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tata mokonzi ye ekolo démocratique du Congo oyesalaki mpenza pasi balobi yango mobembo mystérieux akendaka na ye na ndenge ya likolo kasi abungaki mpe na nsima mikolo bato ya RTBF merci beaucoup bango baye kobimisa kaka bango bato balobaki azalaki te mais bango babimisi mongoloto balobi ete bazalaki bongola mwa réunion moko mpenza ya kuku oyo esengelaki ezala dévoilé te kasi ye amoni yango papanzi yango mpe kuna bazali koloba ete iyo basi basali mongoloto bazalaki bongo Sarkozy bazalaki bongo tata mokonzi ya kala ya Amerika Bill Clinton bazalaki bongo na Mafosa bazalaki bongo na oyo biso ya kola Lorenzo Kivu esili kokende magekei bakami Ituri bamboka mosusu bakanga kalakala lokola baninyembo lokola babunagana lokola bamboka ya mike nyonso esili kokende nini oyo okoyi koloba ntango oyokaki makambo wana ataki résistant ataki mwana mboka. Oui, maman aussi, yango nalobaki na début, les problèmes n'est pas na Ituri. Même bawazalendo wana problème na Ituri. Les problèmes déjà na Kinshasa. Parce que M. Tshisekedi a bungité.